Qu'est-ce que ceux qui ont coutani na bato ya mibeko so bakangi pour la casque za mabe? Chauffeur bayebi kotambusa mutuka te moto azosala manœuvre po aya tuta biloko ya bato anyata bato bazorespecte te mais baroulage mbote mingi mpe mpona bino nasepeli ndenge boye mpona koassiste biso mpo tomonaka lisu bato bayaka te depuis fulu wana eye ça fait 3 mois passé ou 4 mois je crois. Mais totikala omona ata média moko te oyeki mpona kosala biso baintervention mpona kolongwela biso babiloko ya ndenge wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. bakombolaka na mpoka batie wana kamina ntango eyaka elongola chaque jour mpo oloba likambo eza te bakomboli baye kolongola 23h 22h mutuka eye tracteur eye elongo leke kobwaka. Mote balandi ya DKS Net, c'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1, Boma Matadi Mwanda. Tolo Baeza, magazine moko ekota kanandako ya bakonzi doza na route ya Bokassa toye awa to solola na bandeko na biso pe ya taxi moto to ebalikambo ya tracasserie koto elekaka ndenge nini to sola pe na bakumbi mituka ndenge nini likambo ya tracasserie koto yo elekaka eto toza même penser na mwana mboka Enoch Mfinda to luka bandeko na biso ya bakumbi moto na bandeko na biso bame mituka to sola na bango et on se retrouve tout juste après. Pour levier au sala mingi ligne nini Zando Kingasani tolo beno likambo ya tracasserie ana Bokassa za ndenge nini tracasserie ya tembe ya bajete surtout ba policier baza awa ba même kotobola ba pine kokanga ba donc tracasserie ya makasi nini osenga na bakonzi ya mboka ne ba luka ba dimien tracasserie tali côté surtout côté la police bana bakanga zando na kwakadi mwa to babwa ba kende ba na sens normal ba bimila nzilani beta tu zo micro na yona caméra keneti commerce bimatina kwakadi so le kanzilani kotobola ba pine est-ce que ça malamu vraiment ndenge ba police ezaka décision méchante nini osenga na bakonzi ya mboka même pas la chose ba trouver solution tant au sala grève ba chercher ba sali grève tant ba trouver la pine ba moniter que non ba bango ba sala mabe tant au sala grève ba chercher ba sali grève bambote na opesi na banani na pesi ba chauffeur tout bambote mais motif vraiment ezalaka nini o bazokangela bino chaque fois na la police basengaka biso carte rose bacasque biloko ebele mais tolobaka batekela biso batekelaka biso te toyebaka baplace batekaka te mais bakangaka biso kaka. mais nini yo mo ezo reproche otango ozobula na moto na oza na casque te casque nde nazozanga casque eza te est-ce que soki okutani na bato ya mibeko so bakangi yo mpona casque eza mabe te nini osenga na bakonzi ya mboka eloko neti nga nalingi mikanda oyo bazokangakanga biso batekela biso tosomba makambo nyonso esila surtout baroulage bazosala tracasserie makasi bango bazokufelaka mbongo sasi nike bazokota bazokanga te me mbongo fo moto ayebisa moningaki te oza na sasi nike respecte loboko na eza te bango ka mbongo mingi na biso baroulage ya Bokassa tracasserie na bango ka mbongo bayebi musala te ka mbongo tozwa pe mwa lisolo moke nini okoloba ntango otekela bato biloko eza expose na bapoussière pembeni ya makadam na bapoussière tofinikaka chasse toza na moustiquaire oyo nafinikaka na plateau nafinikaka mikate mpo na poussière mpo na kogarde bato nini okosenga na bakonzi ya mboka batalela biso likambo mpenza ya Bokassa oyo tolembi bato bayebi musala te bayebi ka lokoso ya mbongo batalela biso Bokassa tolembi baside pai bachauffeur bayebi kotambusa mutuka te moto azosala manœuvre fo aya tuta biloko ya bato anyata bato bazorespecte te mais baroulage ka mbongo kaka mbongo bambote no mibale misato na bato balandi yo napesi vieux David nanga mbote vieux Johnny mbote ser nanga ka ye moko na Bokassa ser be ya mbote. Merci beaucoup. biso eza mag toloba toyaka pe na population ndenge nini ozomona likambo ya tracasserie na nzela na bino na Bokassa. Donc tracasserie leki mingi ana Bokassa ba tracasser donc on dirait ne tokola nini to ba tracasser kuta be objectif te ba tuni ota mukanda moko te ba okanga opambo kangere nini o chamu panzi to solola bo sona bango ni ne ba luka mbongo
Mais nini aussi bossé lokola bakumbi tukutuku bo solo là par rapport ya réalité nde ba kangabino sans infraction. Ba kangabiso sans infraction pona olubona ozwaka mbongo ka. Tena tuni nini aussi bosali ndenge bozalaka bino na bino batu bomemaka boyo kanape bo solo la bo lukalikanisi moko pour que bo faire face na situation bozo kutana. Ah siko moyen to yo kaneza te parce que donc du moins l'état ye moko aza likolo ye moko a trouver moi solution pona bango biso to trouver solution te. Nini osenga na bakonzi ya mboka. Ah donc to senga bakonzi ya mboka pona batelela pena makambo oyo takasele ki bondeni. Bataille la biso ma monzela ezala pole mona Congo donc congolais atama na ye à l'aise na mboka na ye on dirait net lokola azana na bamboka o azana don libanda. Merci beaucoup. Ndeko na ngani no ko bakisa par rapport ya réalité ya tracasserie to okutana na bokasa. Bon pour na tracasserie na bokasa to ko pala ngote. Ula jakanga moto na bokasa senga biso permis. Ati daka permis ya sika limina nte. Ba wa kala to sela biso a PDG bunga ba délai lango sila. Soki ngi diferent OK no renouveler ngo esinga te. Pour la micho basa ba permis te permis ezate. Ayi ula jakanga mutu. Ke muta osengi mutu permis, osengi mutu comment ça s'appelle? Plaque, casque, bloc à songa zanango. Que a permis la zanango te. Ndo otindanga nini otinda moto na bureau. Ça bien te. Soana mutu. Mutu akomi kota mobulu na balabala, akomi ba banda bakomi ko filmer na roulage. Ebele la boka sa ba kimi po niga, to komi ko filmer bango. Nga sala bakokanga te pona ye ba ni biso bakanga te mobulu. Nga pe ni masali na filmer na boaki yango. Ube na kena teke yango. Bakangio babotole au téléphone, babotole lamba, bakangio na pantalon lokola moyibi. Ba réalité wana tongo beaucoup tana na welo bela bino nini. Mais ça la bien te, ça bien te. Eh ba bengo oza roulage, oza PC, oza nzela, oza mille possibilités ya les chauffeur. Otamoli mabe, osali mabe ça peut mettre sur là. So comme un bureau, ça que le chauffeur a été qui teti. Oui, c'est là qui teti comme il y a qui na bureau, mais ceux qui ont sollicité bien. La peste comme un bureau, la bureau dans un côté, mais si madame Oego, est-ce que le roi a la population est mon ango? Et mon problème, est moto comme un gars, n'a pas de trouble. Ça veut dire que je vais bander bien. Pour ce qu'il y a un normal, c'est que on dit que le balangaï. Non, yo kayo, mais ça va dire que tu as brutalisé, on a pas brutalisé au pays. Aussi, nous avons pas simbo, bateau les bandes de la musique, on va filmer. Mais bon, on a pas. Ni no senga na ba kontina biso ya likolo. Partout. Ils ont bien été par contre pour faire la biso. Ce qui les mécaniques m'a pour la moto, tu as capable de ma moto et ni mikanda. Ah mon que moto ne sali boka, ah so mangote. Mais ce net moto ils ont un bon état, so c'est mikanda $50. Dans ça il faut la somme mikanda $50. La bimina nzela za ordre na nyo so te misinga na ola kiso na représenter ngo. En tata permet bimina mte. Merci beaucoup. Yaya pema makasi. Ah ba ujana ba monde sabiso pema. Bokasa depuis taga tiobi ma commerce nzele zaki. Tozonga kasa siniki bango se ba moni biso tozonga sa siniki bo complication. Bakangi biso. Nino senga na mon général Silvano Kasong. Alongolaka bato ana na nzela tika biso ba PCR na biso to mesana de ana bango. Merci beaucoup. Ça va. Et voilà donc station Bokassa vraiment donc pas si ba mopila bazoloba mais réalité nini bokuta nango a na Bokassa. Yaya elo alibosonga kokolo bamboka na mso banzele sati. Deti awa nga za Bokassa zandu awa so yo pekisinga connaissance ni na genzilani. Yo ebisanga yo. Banda to kata kata itaka a eza mabe. Nzela kuna ya commerce ya nini ya prince Kasavubu kuna yo memo bomonaka. Mawatro. Tant aux gens à sens unique, les gens qui sont en zéla, tracasserie, de l'ennemi tracasserie. Mais si on va raisonner, le chauffeur va s'abanyama, le chauffeur va s'abanyama. Vous me m'avez mis ma batou. Tant que le chauffeur a mis ma batou, on a volé pour mourir à la place encore. Yo oyanga na zongi santini ka Bokassa Zando, na zongi santini pour bonzele tate. Oyo to bolinga pine. Pine ça na combien? Oyo to ba pine. Ba sabotage na wa. Chauffeur a sali. Donc comment munga bango pona ni? Tous sur la population, tous collaborer dans l'État. Mais pas si la chose ça la calme. Au centre il y a ces wana. Spita rezana, ba ketch rezana, ba chauffeur kaka. Débattre sur chauffeur ni atonga immeuble. Chauffeur a son comment? Et ça bon côté. Merci beaucoup. Et voilà donc toza na Rwakading réalité moko to mon appel awa fulu moko ebotami na sima ya ba mama donc ezotindika solo vraiment na ndenge ya kosakana te yango to esola na ba mama to luka to yeba bosoto yango ezingi bango ndenge nini donc yango na tozokoba to sola na ba mama fulu ba chef ba tisalo
kiba dibadere le fourreau bita bana mvudo aboda mushindo ba tout ma futa makutamata osubadini makutamata kwa soir futa mata 500 par jour 500 par jour kaba de bomusha fourito ti foyi de malaria bibi to kwa nino osenga na bakonzi ya mboka osemba konzi ya mboka batangida bwadu chef ministère wa Kisalu kena bo bajama kutabema kukumbusha furu mu Kisalu matondo mingi tellement zandu ko eza ukufa ba okongola ka 500 fois pona ko evacuer ka ba inondisi wana siko oleke de chaque jour baluwa tracteur baluwe ba danko we ko yake longola yango bango bazui place wana bakomi ko réserver yango par semaine babwaka yango une fois chaque jour bazwaka mbongo ezokota ke po balongola yango évacuation ba provision ya matiti ezala te bango bazozwa provision wana babombaka yango bazolongola yango une fois par semaine. Mais par contre, tu as besoin de vivre. On est tous à vivre. Tu as vivre na kati ya lifelo. Papa moi je suis bimika wana au telemi wana. Au dérezo bimane wana. Papa tous à batute. Donc tu vivre ça pour la grâce de Dieu. De te vivre. Mutu normalement ko vivre là-bas biloko ndenge wana te. Au vivre longtemps te. Parce que tozolia wana ba oteka biloko kolia ba nini nzinja fandi wana ya fandelia. No tolia mikate sikoyo. Na somi on tire place wana est na kusani siko wana pona lobby na biso to za wapi ndeko Guy merci na intervention na yo bambote no mibale misatu na batu balandio na DKS net ça fa mbote mingi be pona bino na sepeli ndenge boye pona ko assister biso poto mona kaisu batu bayaka te depuis fulu wana ça fait 3 mois passé ou 4 mois je crois. Mais tout cas le monde a média mon côté oyeke pona ko sa biso intervention pona ko longwela biso ba biloko wa ndenge wana. Merci beaucoup. Que ya solo biloko eza komata na bawenze. Ya solo biloko eza komata makasi koleka parce que soso yo bozomona oyo to bande ko sombango $19.5 $20 soke varié 20.5 mais le lot to somba soso na $28 25.5 donc et mati koleka omoni e prévene na messe zote kamate parce que soso e mati makasi o ezaki nango ba 6500 mais le komi 8000 yango mozo mo ke tozo vanta soso ma e vu baisse makasi po e mati makasi nini vraiment zo sala ke biloko e mata batalo na bawenzi biloko komata tozoyeba te soki eza nini guerre ya Ukraine eza mosika na Russie mais na mboka oyo tozomwa biloko ezomata kaka bazoloba kaka o guerre tozoyeba te nini ezomata so balibane oyo bazosala soki nko soki nini mpo babebisa pouvoir ya président na biso tokokomprendre te moto akolandela bango aza te aye na eloko abandi komatisa biloko ye moko kaka boye mundele azotala selon vente soki amoni bobandi osomba eloko wana mingi akati vente o baoteka lisusu te lobi boye kaka ememe eloko wana amatisi bakonzi ya mboka balandela biso surtout matière ya biloko ya kolia oyo evarie na ndenge moko akosakana evarie ebendi biso bafond nyonso okoya na mbesa boye ndenge esili malili boye ifo nakitisa koleka meme na mundele parce que nabenda ta nefiske petire donc bakonzi balandela biso ma batia équipe ya contrôle na bachambre froide parci par balandelaka bayeba omatisi biloko ozomatisa biloko nini ezosalaki omatisa biloko omatisa yango na raison nini libanie bachinois oyo baosala makambo na nko bakonzima balandela batia ekipe ya suivirement balandelaka bato mpo boye tozokoka te. Merci beaucoup. balongolaka me toleki solo ya kosakana te na bamama na biso bazoteka pembeni wana esali biso pase pendant que moi pe soki ebimi makasi soki ebeti yango ekodégage odeur ya makasi nino koloba na réalité bamama na biso bazobika nango ebike bakombolaka na poka batie wana kamina ntango eyaka elongolaka chaque jour fo loba likambo eza semba bakomboli baye kolongola 23h 22h mutuke ye tracteur ye elongoleke kobwaka kofuta pakwa leta po bafuta mpe bato mosusu batravailleur mosusu osi tofuti tike nete permete ke bafuta mpe batravailleur bafonctionne babiloko mosusu wana ndenge ezala. Merci mama bambote na mibale misatu na bato balandi yo pesa bambote na yo pesi papi mutambai mobali na ngai oyo asepelisi nga na vi na pesepena mbote ya makasi papa bana nga oyo alokotinga na fulu atomboli nga lelo akomisi nga moto na kati ya pembo. okopesa biso kombo na yo? Kombo
mpona nga Nadine. Ma Nadine tomoni ozosomba biloko yebisa biso na réalité ya ba prix ndenge moi na wenze na biso awa. Est-ce que biloko eza kokita to ya komata? Papa, nayebi te par rapport ya bato mosusu mpona nga naomonaka eza normal mpo eza conjoncture tookende na Congo. Oyo ezala moins cher ezala cher bon nga nayebi te mpona bato mosusu mpona nga namoni eza ka valable. Nini okosenga na bakonzi ya mboka? Non, babongisela biso kaka bakitela biso bapri ya biloko peut-être yango kaka na kosenga. Bambote no mibale misatu na bato balandi yo? Napesi mbote na famille na ngai epuis na mobile na ngai epuis na bana na ngai apesi. Merci beaucoup. Merci. Koteka eza te. Bon, koteka yango ndenge ezalaki ya kala na ndenge ekomi ya lelo nini okoloba na réalité ekomi? Ya kala ezalaka bien. Ya sikoyo nde ebebi se kobeba. Ebebi koteka eza te bato bavandi lokola férié ta bamere bavandi lokola férié ezali koteka eza te. Est-ce que bénéfice peut omona yango? Bon, moi muke kaka ndenge ezalaka makala ka ya sikoyo nde bebi. Likambo ya sécurité na Rwakadinga ezalaka ndenge nini? Est-ce que kimuyibi ezalaka kaka to kimuyibi edimna? Ezalaka kaka ezali ebakisa makutu. Ya okopesa biso kombo nao? Kombo na Mathieu tomoni perike a somo sekela perike vraiment esimbamaka na nini? Sekela perike esimbamaka na clientèle. Na clientèle ndenge nini omona mouvement wa journée bando aki banda tonga? Est-ce que clientèle ezali? La clientèle a été COP va fonctionner vraiment bien. Nini okoloba par rapport ya ndenge COP tango ezalaki ya kala na ndenge komi lelo? Le mouvement COP eza vraiment passé par rapport à l'activité. To bouleverser par rapport à ça nous ndenge ezalaki. Eza soutenir ndenge ezali mi-temps. Bernard no peli kambo ya conscience bijou bazotongela biso ezeloko ekotikala. Mais biso moko petit peuple pe to bebisaka. Nini okoloba lobi soki zando etongami omoni moto moko atelemi lisusu kwa tia bosoto na kati ya wenze na biso? Faut qu'on ait discipline, bâtir la poubelle publique pour respecter aux terrasses ko boka salité te, o esika ko boka salité. Ko bongisa ba bilo kona pour aider biso à la langue. Ata biso to l'équipe na biso ko tika la robeta tolo na marché o. Bambote no misato Mathieu na bato balandi yo. Mbote na ngai na Elie Salo. Mbote na ngai na Tide Sacré na Koito. Merci beaucoup. Balandi nyonso ya DKS Net magazine Toloba ekitaki na Bokassa. Magazine Toloba ekotaki peti na kati ya Rwakadinga. Bomoni ndenge bakumbi tukutuku. Bomoni ndenge ba chauffeur ya taxi bis baleli likambo ya tracasserie awa na Bokassa. Tobeli kaka na bakonzi ya mboka batala pe likambo ya bakumbi mituka batala pe likambo ya batukutuku. En tout cas balelaki tracasserie makasi et merci encore na mwana mboka Enoch Mfinda azalaki na sima caméra et merci na assistant Aristote. Ata kozando a monene ezotongama ekosenga na bateki na biso babatela pe yango malamu. Ekosenga na bateki na biso bazwa pe likambo ya conscience ya kobongisa bisika oyo bango bazali. Posoki batu bazwi conscience te ekozala passe. Merci na mon boss Josué DKS donc coup de chapeau donc malembe nenge kaka tolobaka. Quant à moi le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1 bon mamata du monde, je vous dis DKS Net ngaina yembela DKS Net ngaina yembela yo DKS Net ngaina yembela iyo balobi chaîne kotala yango DKS Net to s'abonner awa massivement bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo awa makambo evandia tala osepela ozo éducation ovanda oza mayele cliquez wana na rouge wana okote na kati omoni lisaka nyamba la mako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKS Net. Ha? Quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomona Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKS Net balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa lisu na ngongana ezali ko église catholique na po ba notification nyonso e la ka wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DKS Net. Donc on a kata ok s'abonner. Yo me kuisa inki me kuisa DKS Net. Na DKS Net kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga. Ngemona be mission nuance. Ba filme moi c'est pas comme les autres. Moupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga.
kangena mpuna kumona mu tala munu na sheri na beto kitoko ya sika ni yansi ayaya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi muke zola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tula fwe mu manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso nge ninga na kaka na $10 rampamba tamu pikwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKS net tout s'abonner biso nyoso yoza wapi ponga na zana kati bokoto na kati ya DKS mama d'abord tobenga ba voisin tobenga bandeko baya basabone po biso tokomi na biso awa toteki kuna video tokomi atovandisi no awa po ane makambo eza yo moni image kosentir donc awa bagagi ya kitoko bafilme ya kitoko baémission ya kitoko baelubu olinga komona